et Moutouana va continuer à semer des autres troubles dans la province Équateur. Mokonza mboka mandat na bango ici. Bien sûr, baza kwa simbe ba faire courante, mais na ebisi yo boyi que mokonza mboka tia miso na makambo ya les amis de Bonobo ABC oyo population basan ko soza victime. Ba mama na biso baza violé. Bande ko na biso Bonobo bala bango bilongi. Bana musiba kwa na mai likola ko banga Bonobo na boato bazindi bakufa. Ba pekisa population basan ko sous chasse. Parce que na on peut exemple. Biso moko vila Kinshasa tozana budget oza rationnel. Po yebani. Que non vila Kinshasa za ba signation nango par exemple par mois, il faut mobiliser recettes terre. Mais tant que tu as un gestionnaire à Mabé, est-ce que les recettes sont comme approfondies? Mais ce qui est le monde en boka jiko mulumba, asi biso me Kinshasa, biso nyonso banana e, bande konae, bayaya nae, baleki nae. Ya vila Kinshasa, to kochae maboko, to kochae na mabondeli pour que Kinshasa e moni sa manalangi ya sika. Net na minito, to za na posa ba urbaniser. Matete esangana na njili. Kinshasa esangana na Kimbanzeki. Njela kulumba e bimalimete. Je koko aye ba conseil la biso banjela ya likolo. Dans le transport commun auto za na Kinshasa. Parcelle et puis c'est ni a eu décision pour invalider na cour constitutionnelle ba invalider mais bango bazande ba voler baza radier baza banile na lingala baza miyibi banile ba vote partiel na bango. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, Mbote na bande ko balandi, Mbote na bayi Congo. Partout bozuli bakoya ko la biso à travers Congo Winner Télévision, TV moko batebele, TV ba responsable, TV zalaka soki manake bandi, ba responsable ba zui ba télécommande ba kiti ba bengi bana bi bokoto pambate, Fisto Kabea molobeli ya peuple, asi ya bandi ya koloba na émission na bino esprit toujours. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Le niveau continue ko benga kape ko tala kabiso ko pesa confiance ko s'abonner ko partager ko tinda kabiso. Merci pour la bande kwa Kinshasa bo ko benga mingete toka matani espace awa pe na ngumba Kinshasa pour la kolekisa kamana kabiso esprit toujours. Merci na moi si ayambo. Femme selon le cœur de Dieu. Le ngena benga kai maman Sarah Kabunde, femme selon le cœur de Dieu. Donc maman a pêché opportunité, maman moté maman lamu, wazalaka tout le temps bi fils Kabea, musale koleka kitoko félicitations longonia. Merci la maman Pepe na Paris. Le nga kotala kabiso pe molandi monene ya Winner Congo Télévision. Yé pa kolanda biso merci à Kulutu nanga Dieu merci di monekene, Dieu merci ni monekele et pourquoi pas na wala ya simana masini na kombo ya mwana mboka Adida Lumumba les mannequins caméraman, réalisateur, patron et un autre mikié. Donc, Abima à la TV, et la mystique. Je crois que na dédié émission Mokomalelo à maman Nyonso parce que tu moi de la femme. Merci na maman Sarah Kabunt. Na dédié émission et pas na yo. Na dédié émission na maman maman Mireille Mamone Kene, maman Mireille Chubaskin, maman Bakolanda Biso. Bon mesano émission à esprit à la rapport na batu Nyonso. Tokoyamba babeti ndembo, bapanzi sango. Ba ba côté apé maloba ya Nzambe bangunza ba politicien ba tunyoso poza émission ya peuple to kolobelaka pour na mboka na biso Congo. Mais to sali moi mikolobele to ko yambaka honorable Peter Bompango wa mutu ya bone ya Congo, molobeli ya Congo, jeune à côté les mako bunda pour na Congo na. Merci bande kwa este ba mama este moyena lobate feti malamu ba ili mpasi yo mo lelo Fisto Kabea na ene tandona drapeau ya mboka bendelo ya mboka. Na lapinda ipetseleka na misu ya Nzambe nzakomba. Na otrahi Congo te na yena bendele ya mboka na nzoto nyambi mwana mboka Peter Bompango pamba te ba invité na benga kibino bozo kima plateau ya epolele ya pe lizibate ko kozinda yaka leka na manaka lobela ya bengi bino pe obenga ki ke tozongisa yesusu surtout bande ko ya Belgique na moni ndeko moko na Belgique auti ko komela ngai ndeko Baron Camps kuna na Belgique na fondation Camps bauti ko benganga babi yambande ko na bo solana e mambabi yali malamu toko solane tout à l'heure na kata plateau to yana elongo toko beta masolo ma matali politique à Congo toko lobana epé ma matali mukie fondation na etopé Asbel parce qu'azali président fondateur ya ba association pe ba Asbel ebele oya okamba mwana mboka Peter Bompango bonjour pe boyi malamu na manaka na biso esprit toujours na Congo Winner Télévision. Bonjour ndeko journaliste, merci na ndengo invité ngai na etando ike pour kena mega kopesa sango.
na peuple congolais et congolaise nyonso balanda biso na 26 provinces et puis na tando inene oyo ya libanda ya mboka ya ba diaspora nyonso congolais et congolaise baza na bisika nyonso pour que ba meka kozwa meko pe lolenge ya kolanda biso bayoka susi o tozana ngo pona mboka na biso Congo. Merci ndeko journaliste. Matondi na yo ba meka koyoka pe bazwa oyo to kolobela pona Congo. Matondi na mona mboka Patrick Wena, pourquoi pas à ma grande sœur propre, ya Karine Wena yeto, ya Karine Wena yeto, merci na yo. Maman Pépé na Paris, Maman Pépé na Paris, merci na yo. Maman Pépé na Paris, wana maman na biso, mama ni mama, ye pa ko benga fistoka be, merci moi nanga boko sa musa kitoko, ne équipe mobima ngai te mama Adida Lumumba nde, ye mtako bimisa biso netando. Mais mona mboka to beta masolo, na me matali ba candidature, po to lobela ki yango na maye, ba uta ko leka. Bande ko ba benga abi ki sasa na bino boko chabulweke, wana ba diaspora. Question ba diaspora bi ki sasa kaka jekoko to ka bakino ba okumisa jekoko mais batel na kati ya union sacrée ba candidature be ali belé na muto akotanga kelasi ya malonga te apese candidature na muto ya na compétence te apese candidature na muto ata compétent ye pa apese tout le monde bon ba ili ba politicien jekoko yo lobaki etali moko ba candidat na kati ya union sacrée mais présidium oya bakonzi ya union sacrée yo zalaka wana na kati ya union sacrée tomoni de kabuya tomoni ba ndeko Jacques Chabani ba ali ebele pona kotanga bakombo te kino lelo bazo décider te bazo lobate bakango be monoko mais bakinoa toyoki ba yo koloba ete je ko kobima analyse na yo to pe lecture par rapport à mayo koleka na ba candidature ya ba gouverneur nguma ville ya Kinshasa. Merci beaucoup ndeko journaliste nazana joa pe na esengo ya kotuna nga motuna wana parce que ezali important. Na yebi ete sika ya kokamba makambo etali mapona miseni eza prévu que il fallait clôturer déjà makambo etali ba candidature ya ba candidat gouverneur et sénateur. Na mingi ba peuple kinois et kinoises baza na souci ya koyoka lolenge na koloba journée à lelo ya dimanche pona ko éclaircir selon candidature ya mwana mboka Jekoko Mulumba na etuka ya Engumba Kinshasa pe lolenge za kokambama na plateforme na biso Union Sacrée pour les nations pour la nation. Biso tozali bai membre ya Union Sacrée. Na lingina lancer mbela epa ya ba membre ya présidium ya Union Sacrée. Peuple kinois et kinoises baza engagé déterminé kozela lolenge ba komona mwana mboka Jekoko Mulumba a kozala encore reli parce que azalaki eli na mandat passé comme vice-gouverneur na ticket ya après motion de défiance contre le vice-gouverneur Oya Longbaki et puis mwana mboka Jekoko atiaki candidature na comme candidat vice-gouverneur azalaki eli na hémicycle ya assemblée provinciale à la ville à Kinshasa et puis akomaki vice-gouverneur ya molandani ya mwana mboka Gentini Ngobila et ça fait 2 ans et demi vers 3 ans. Depuis mwana mboka Jekoko a koti comme vice-gouverneur vraiment biso ba kinois et kinoises tozana joie pe tozana esengo ya komona lolenge ya esaleli na ye parce que azali moko oyo akambaka pe azalaka na souci ya population na ye ya ville ya Kinshasa. Jekoko aza artère à développement aza moto initial ba action ebele awa na Kinshasa et puis biso nyonso toza convaincu et engagé déterminé mutu moko akoki ko nier existence ya Jekoko te na ville na biso ya Kinshasa. Jekoko azali artère du développement to benga ka eso so mboka parce que ba ainisha makambo ebelo na kotangela yo te Marge pamba te Jekoko tongi banzela za gouverneur te aza vice gouverneur te. Merci, on avance. Jekoko aza un vrai défenseur ya peuple kinois et kinoise. Pourquoi ba benga mutu kombo na ye soso ya mboka etika ntaza tika bilembo parce que asala ka ba action oyo population andimaka ye na uti ko zo emeko ya kino Jekoko uti ko za akosala intérim na place ya mwana mboka gouverneur aza actuel oyo aza gouverneur sortant mais 8 jours ya pamba Kinshasa ezalaki vraiment na joie partout ba kino ba clamaki ba mona ki signe kena mutu wana soka salaki 2 mois 3 mois na intérim wana banda ko assumer mais you devrait faire quelque chose mais à ce moment vraiment pour vous dire que non Nzambe aza juste que candidature à Jekoko na Union Sacrée comme gouverneur de la ville de Kinshasa il faut la maintenir pour que EPS 50 tombo ya bai kinois et kinoises ya ville à Kinshasa ce qui tolingi ville à Kinshasa par exemple ezala urbanisée tolingi ville à Kinshasa par exemple ezala reconstruite tolingi ville à Kinshasa ezo antombwa ville à Kinshasa ezo langi ya sika il faut Jekoko za gouverneur parce que mission ya Jekoko eza nanu pe Jekoko azali
toyebi ki a très bientôt tozo kene na hémicycle na assemblée provinciale pour na ba députés provinciaux ba kende ko voter gouverneur mais nazo senga na ba députés provinciaux et puis nazo senga ba membre union sacrée ba maintenir candidature à mwana mboka Jekoko Mulumba parce que aza espoir ya lobby ya ville ya Kinshasa biso nyonso toza engagé et déterminé ya ko soutenir Jekoko Mulumba ki azala gouverneur na biso na ville ya Kinshasa lelo ba candidat ba uti bipai na bipai mais nazo lo bandeko na moni ba aventurier belé non je dis ceci na moni ba aventurier belé ba uti poto ba aventurier candidat non ndeko na ngai yoka ngai non mais ceux qui botia compétent to koyeba kaka ko réintégrer encore na système ya kala parce que na on peut exemple biso moko ville ya Kinshasa tozana budget oza rationnel oyebani que non ville à Kinshasa za na ba signation nango par exemple par mois il faut mobiliser recette telle mais tant que tu as ba gestionnaire à mabé est-ce que recette wana comme approfondi ezo zalate mais ce qui le lomo na mboka Jekoko Mulumba asimbi so ma Kinshasa biso nyonso bana na ye bande ko na ye ba yaya na ye ba leki na ye ya ville à Kinshasa to ko tsaye maboko to ko tsaye na mabondeli pour que Kinshasa emonisa na langi ya sika net na minito to za na posa ba urbaniser matete esangana na njili Kinshasa esangana na Kimbanseki njela kulumba ebima limete Jekoko ayeba kosaela biso banzela ya likolo tala transport commun otoza nango na Kinshasa embouteillage du jour au jour mais lelo soki Jekoko Mulumba za gouverneur tokozala na espoir ya lobby na ville ya Kinshasa donc souci na ngai ezali union sacrée ba membre présidium mwana mboka Augustin Kabuya mwana mboka Bemba Ngombo mwana mboka Mbosoko dia Christophe papa na ngai mwana mboka premier ministre oyo aza kwa sime ba fait courante mwana mboka Samalukonde bo soutenir candidature à Jekoko Mulumba non démission na ezalaki appliqué et même okonza mboka talaki que non institution lokola primature ekotika la pamba te que gouvernement mo meza la démissionnel il fallait ba sime ba fait courante nde yango baza kwa sime ba fait courante pa yemoko président de la république mutu apesi bango accès wana bango ba respecter constitution ya mboka parce que tango za kwa sime des fonctions par exemple oza élu comme député national okoki kozala lisusu te que yo moko lisusu ozala ministre il fallait ponela komoko oui au moins que non est valable pour na yo que exercer comme fonction nango mais pour le moment pour vous dire que non mwana mboka Jekoko Mulumba aza candidat de droit ya union sacrée et tous engagés tous déterminés tous ko banga te parce que biso peuple kinois kinoise ndenge bazo benga ngai butu moi kino mwana mboka Peter Bompango yebisa batu ya union sacrée tozo benga bango na ba privé bazo yamba ba numéro lisusu te mais yebisa bango na ndenge zo leka na télévision kino toza na posa ya candidature bazo yamba ba appel te bazo yamba ba appel te pour peuple kinois kinoise azo yebisa bango kino balingi batia batu mabe ke tozonga na gestion ya gestion ya ville ya Kinshasa ya kala Kinshasa na biso ezei sundenge zalaka te Kinshasa na biso essaie perdre langi nango mais espoir na biso eza Jekoko azala gouverneur pour que lobi na tongo Kinshasa ezala reconstruite c'est ça. Merci na yo mwana mboka honorable Peter Bompango na banzete bande kwa Kikwiti o bobenga ki CB Didier Makwamisa DG Kikwiti oto ko benga motuna na yo yango noki mwana mboka Peter moto abwania ya Congo elenge abwania ya noli na mayemo koloba na kotanga message moko to mibale o bande ko bakomi bonjour Fistoka Beya ezalinga i papa Gary Mogao Patrice Bimbili Roger Batessa tolandaka émission na makasi na Paris toza na France tovandi awa na Paris Tourne la biso mwana mboka Peter Bompango félicitations ba bio koloba kitoko na manaka wali muta maele elenga maele mais tourne la biso ye qu'est-ce qui ne va pas na ngambo ya Équateur parce que ye pazali moko ya bana ya Équateur zali na combien de leaders à kati Équateur et puis Équateur pour le moment abi il paraîtrait eza divisé. Merci beaucoup de vos journalistes. On appelle Simbote, on a grand notable sur la province Équateur, proprement dit, que je salue Koulout Morola Pombo, je salue le député Eli, Jean-Claude Bayendeta Felico, moi Pepe Bakundu Bafita Ontaka. Équateur, tous les ici sur la Soruga et Équateur, parce que tous en la décentralisation. En 2015 à 16, moi, le président honoraire, Joseph Kabila Kabange, a décentralisé le Congo dans 26 provinces. Et dans 26 provinces, on a Équateur et Zalaki décentralisé dans 5 provinces. Tous allés dans Équateur, tous allés dans la province de la Chuapa, tous allés de la Mongala, tous allés dans Nord-Ubangi, tous allés dans Sud-Ubangi. C'est 5 provinces. Dans la province actuelle, il y a Équateur, Bissomokobana, il y a Équateur, tous allés patrimoine, il y a Équateur.
il faut bénéficier de revenus sur la province équateur. Jamais mutu mosusu akouta par exemple à Sidou Bangi, Noru Bangi, Mongala, tu as pas à décider pas na biso na Équateur. Non. Décision ya Équateur ezali biso moko. Et là comme mosusu biso ba na Équateur toza na regret ezali likambo oyo bayela biso na kati tozo exemple na union sacrée on a kokis ya grand Équateur. À partir ba kokis wana ezo mema vraiment dislocation ou division na ba province. Mutu na mutu ata la province na ye. Na province de l'Équateur, tozali na kulutu na biso mokola pombo. Tozali na Jean-Claude Baendeta Feliko. Tozali na Peter Bompango, onga na zoloba. Tozali na kulutu na ngai José Ndundu Bononge. Tozali na kulutu na ngai Tonton Koyi. Oyo aza député eli. Tozali na honorable Peter Lopose. Tozali na mama Lokumo Pacifique Joséphine. Tozali na bandeko na biso moko ebele. Pourquoi pas les lorsque mokonza mboka likambo etali Équateur? Parce que Équateur c'est kabwana toza ici na slogan de grand Équateur té. Toza na décentralisation. Mais là ça quoi informer population. Bana Congo, bana 26 provinces, bana province de l'Équateur. Bolanda ngai bien, tosi to kabwana toza na décentralisation. Décision ya Équateur etali biso moko bana Équateur. Jamais to kondimaka te ke ba solgo ba yaka nango kokis union sacrée fa décider asangisaka ono ba leader ya Équateur ba décider ka pona Équateur non décision ya Équateur eza pona biso moko bana Équateur et loko wana biso to lingi yango te parce que boza kokosa biso na ba revenu ya ba intérêt province na biso ezalaka toujours dérobé ezalaka toujours dévié ezalaka toujours botiaka biso na mbrouillement division pour que bino botiraka ba intérêt na kata province na biso et d'abord biso moko ba fils digne fille ya province Équateur toza patrimoine ya province Équateur fait to bénéficier pour na province na biso to si to kabona décision ya Équateur ce qui président la République alinga pesa biso ministère so ka linga pesa biso ba mandataire na gouvernement central ayeba ko tirer pour na biso moko tozali Peter Bompanga zali ndenge na uti kotanga ba kombo bato. Pourquoi pas atuna Jean-Claude Baende? Non non, José Makila azai pa na bango kuna na Sidou Bangi. Na ba Noru Bangi kuna côté na bango. Chaque to kabwana ndeko. Décision ya Équateur soit qui président linga tuna abenga Jean-Claude Baende, abenga Peter Bompango, abenga Mokolo Pombo, abenga Kulutu José Ndundu Bononge, abenga ba bienvenue liota biso moko bana Équateur. Et kanga ngenge pilipili libende, tozolo bila mboka na biso. Vous comprenez? Mais le nôtre tozoyoka idéologie maka ezali ono, en union sacrée kokisi ya grand Équateur. Non 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 non. Il faut signifier makambo que non ezali coalition eza ko soutenir vision ya mokonza mboka. Eza ko soutenir idéologie ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, le commandant suprême. Et avant le capo on a kende ko chiter na point wana na pesi mbote na mama na biso ya yambo ya Congo, mama Denise Yankero, mama oyo azana souci na biso bana Congo que tozala toujours na unité. Et puis aïe ba ko défendre toujours intégrité à territoire national. Et puis na souhaiter nyonso bonne réussite de guerre na ba wazalendo na ba FRDC armée congolaise o etonda kita parce que RDC zelo kwa makasi bana Équateur biso moko to telemi manœuvre diratoire nyonso ezalaki na province na biso kozala lisusu te mutu na mutu a tirer conséquence na kwa na bango. Équateur est divisé par 5 parties ce qui makambo etali Bomongo, Ingende, Bikoru, Basankusu, Bolomba, Mbandaka, Lukolela, Mankanza. Etali ngai Peter Bompango, etali Jean-Claude Baende, etali Kulutu Mokolo Pombo, etali Tonton Koyi, etali Peter Lopose, etali etalo Mboto, etali DMC Bokoba Kombela Koyi. Mais etali ba n'importe qui te. Tala nani. Na kosongela yo, motuna moko ekole okimanga ekoyela nga pamba te tobeta masolo Équateur. Tolobeli mambo ya union sacrée par rapport à candidature à gouverneur et province et puis tolobeli pe susu maima kotalaka gouvernement Otokozela, Okobima gouvernement sortant, Okoya, entra pardon, Kokota Sika Oyo. Bande ko balobi boye, muta ko sa manœuvre, ba Kongomani alinga ite bolimbis, e mituna ba Congolais bakomi. Babinde ko mwana mboko Augustin Kabuya, Chingoma. Aka 46 babiende muta ko frene pour la ba retro commission ko solana di Lumumba, okoma ministre boye, okoma ministre boye. Mais nungu to ko yoka boye. Bino ba équatorien, boko senga ete primature et kenenanga munabino. Entre autres, na bana Équateur, Grand Équateur, tota Grand Équateur. Balobi boye mutu ba désigner ezali ndeko liaou. Lecture na yo lelo ba poni liaou, premier ministre la prestation na yo et ko kozalo lengeni. Merci beaucoup de journalistes na moni bande ko bazobenga po ba rappeler po wana et to ba ko éclaircir. Vraiment solga ya Grand Équateur et pas na biso tozo linga yango lisusu te. Nazobo ya solga Grand Équateur parce que idée wana eza ko dévier ba intérêt à province Équateur. Biso to asima na ba province nyonso. Je donc nazo beta sete botuna kanga mituna ya Équateur pona répondaka. Na makambo etali primature, na makambo etali kulutu na ngai excellence honorable Elia Mwamba
bende ya makasi kulutu na ngai Augustin Kabuya mobali ya nguya oyo atonda bosembo oyo aza na logique oyo ayebi ko défendre vision ya mokonzi ya mboka bisika azali mwana mboka Augustin Kabuya azali lokola mondele liloba na ye ekendaka gauche droite te. Non, 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 non. Je parle. Non, 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 non. Tozolobela, Augustin Kabuya azali excellent formateur. Depuis ba formateur baya na Congo et aza formateur moko expédié, pe aza na expérience moko engagé et puis avéré na domaine ya consultation. Et puis domaine ya identification ya majorité. Ah bon? Ozolanda. Mais pour vous dire que lelo batebele bazolobela o lié au premier ministre bazoboya mais liou auti ko bima excellent ministre. Liao? Oui, liao auti ko gérer fonction publique. Moi je suis fonctionnaire de l'État mais avec excellence liao vraiment mutako sayote soki lelo mutumoko fonctionnaire moi bazo regretter il faut na benga ondok parce que liao aza o babenga ngo extrêmement excellent. Soki liao aza premier ministre biso tout na Congo to ko acclamer. To ko sepela récite ya liao za la premier ministre na biso parce que na mona na nuté na mona na nuté pe na yebi soki ndeko liao azo mériter ko za premier ministre soki ba pesiye to ko boya te parce que ayebi lolenge ya kosala ayebi lolenge ya ko défendre mboka ayebi lolenge ya ko soutenir vision mokonza mboka ayebi malelo ya peuple congolais moko na moko bisika tozali na 26 provinces mais bana Congo boye bakeno Équateur est divisé par 5 liao to soutenir ye comme premier ministre ndenge bo lobela keno grand Équateur te to boy sorga wana mais sorga na biso ezali pona esaleli na ye ezali malamu azo mériter za la premier ministre na Congo liao eboa soki lelo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé liao premier ministre to kobeta maboko parce que ayebi kosala et puis ala kisi capacité pe na ba qualité na ye pe ala kisi compétence na ye makambo etali formateur mais mon frère Augustin Kabuya avant d'ici IDPS Etienne papa na biso fait Tshisekedi le père oyaza wa incarna démocratie na Congo oyasala lutte ya 32 ans lelo par exemple to récit pour na kozwa pouvoir pe to za ko conquérir yango pe to za ko exercer pe to za ko conserver pouvoir na biso mais il y a une école oyo ekamba mina mwana mboka Augustin Kabuya c'est la compétence c'est la différence Augustin Kabuya lelo soki mutazolo bakeno aza ko misa gouvernement non. Mais si, non, et si quand il faut voir majoritaire ezala. Yango tozo luka keno majorité parlementaire. So ka sisi identification na ye. Akozonga isu ko présenter mokonza mboka ndenga zongi saki lisu za biki no kende ko bakisa elema o ezangi pour que to ba ko clôturer pour que to bimisa gouvernement. Ako kene mbala moko ba deuxième premier ministre. Mais pourquoi pas batsa liyo? So batsa liyo to sepeli. Parce que liyo outi une école ya politique ya malonga yanga la kisi compétence. Ndenga kiseke da bimisi diplomatie congolaise. Tala Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abimisi diplomatie congolaise ezalaki na sa mai ezalaki na sa fleuve non le problème est abena olo ba compétence à mutu na mutu Kabila salaki musala na ye ndeko yo kandeko journaliste Kabila c'est notre président honoraire oya salaki 17 ans na pouvoir ou 18 ans et moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali moko na biso oyo azako demeurer ko exercer pouvoir na ye ozolanda. Et pas Félix Inalobi que non, na ceinture que non, ngai peuple congolais, identité nanga est vraiment rétabli na ba qualité nyos. Ozolanda, o kopesa nga différence na mutu asala kite na zolo be la président actuel o azo sa musala na yo population azo sepela. Matondi na yo mwana mboka la banze te ko chiter déjà to kendaka muke kino na suka mais yambona tuna mi balo bande ko bakomaki libanda ya mboka bande ko est bakomaki mais na kobeta na osete na tuna kino lelo oleka na manaka olobele makambo ya affaire ya Bonobo ABC est-ce que solution ezwami ou ezwami te pona moni ndeko anise loleka bauti ko koma pesusu anise loleka na benga kio na biyaka na plateau bo vandawa pamba te semaine prochaine na koyamba anise loleka yo poko na plateau na ndeko Christian Tiswaka na komela ke déjà to ko na plateau ko inda to lo yamba to ko lobela na politique ya biso ya mboka Congo ba bi est-ce que affaire ya Bonobo et silité rapidement bon na tuno mi tuno bandeko ba komi baleto misatu to ka bwana. Merci beaucoup ndeko journaliste na pesi ba na territoire ba sanku sumbote bisika bazali na ebisi bango boy souffrance oyo bazomona yango na société ABC les amis de Bonobo ba mona gravité manœuvre wana ezalaki na gouverneur sorta Bobo Boloko Bolumbu moto atekaki zamba 475 015 hectares na maboko ya les amis de Bonobo et ni cahier de charge ni contrat moko eza ko privilégier sécurité sociale la population te
ni jouissance yo babengi yango plaidoyer te population atikala ko bénéficier eloko moko te. Et puis la terre a sur la partie à l'état, mais l'état ango aye bagakino la terre wana ezalaki na peuple autochtone na banda ko occuper. Na l'ancien mbele pa mokonza mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo garde de la nation. Commandant suprême papa biso population basangu toza victime ya vente mafieuse ya forêt na biso ya territoire basankusu oyo eza na surface ya 475 015 hectares oyo etekama na gouverneur Sota Bobo Boloko Bolumbo. Toyoki lisusu Bobo wana za candidat gouverneur président république auti kozala frappé comme fraudeur na makambo etali maponami. Mutu oyo aza frappé comme fraudeur azala salaki ba te vandalisme asalaki fraude électorale aburaki ba irne yango ba radiaki e ko invalider zate ba invalidaka motonde oyo batangaki na résultat partiel et puis c'est ni azui décision ko invalider na cour constitutionnelle ba invalider mais bango bazande ba voleur baza radier baza banile na lingala baza miyibi banile ba vote partiel na bango et mutu wana zo continuer ko semer des ordres troubles na province Équateur. Mokonza mboka mandat na bango ese esili bien sûr baza kwa sime ba faire courante mais na ebisi yo boye que mokonza mboka tiamiso na makambo ya les amis de Bonobo ABC oyo population basangu soza victime ba mama na biso baza violé bande ko na biso Bonobo bala bango bilongi bana musiba koya na mai likola ko banga Bonobo na bwato bazindi bakufa bapekisa population basangu su chasse pêche bapekisa biso to vivaka nango ezalaka koteka bakoni okoti zamba okati ba bois otani mipiko ozoteka nde population azosomba nde tozobika moi pêche wana ya mbisi nde tobikaka chasse anyama nde yango biso toleaka pour le moment epa na biso activité moko ya zamba ezana nute toza ko lancer mbela la ministre ya environnement oya kokota mbalo yo bo pesa biso mutu amalonga pona nini zamba ya province Équateur ezala respecter exploitation forestière artisanaux wana bazo kata banzete même ezana capacité à 2 mètres kilomètres et puis bozo tika yango ezoleka awa ezoya na ngumba Kinshasa. Vraiment bombeka kusunga biso bana basangu so baza kolela zamba na biso ekenda bobele boye toza na eloko moko te il faut to revisiter contrat biso na société les amis de Bonobo Asbel ABC wana pour que apesa ba droit communautaire à population batonga ba hôpitaux batonga ba école et puis tozo avancement na kati ya territoire na biso ndenge bana basangu so bazwi ba nouveaux élus ya sikao bakoti naza na espoir na mutu moko ya nkakatani oyo na yebi ke no akobunda non mama na Joséphine Lokumo na yebi mama na bunda akobunda. Vous comprenez? Oyo nani député mususu nani Jean-Marc Kilape akobunda ndenge pe tozui ba petit na biso ya mikio ba koti na assemblée provinciale na yebi kina ba osaki quelque chose baza ba honorable bon ba massa ba petit na ngai OK ça va na pesi bango honneur ba obunda bon ba obunda mais na lingi na rappeler que biso bana ya basanku surtout za victime ya zamba na biso et lelo tozolele pa mokonza mboka abenga biso population ya Équateur manœuvre wana ya Grand Équateur o boye na boye toza na décentralisation mokonza mboka biso tozobelela pona ba droit na biso ya province ya Équateur benga biso to traiter likambo ya Bonobo parce que likambo ya kota vraiment na ba main noire za na kati wana population zolela butu moi azoma na intérêt nango eza respecter te pona ba intérêt na biso population yango na bisi bana mboka bana province ya Équateur ba député o baza eli na province ya Équateur bo voter mutu amalonga bo voter le biso ba compétent ndenge tozalaki na bandeko bo voter pour ceux qui bozongi si na même rite mana boke ko voter mutu lokola ba bobo ba oya liko ndenge wana vraiment bokundi province système toza nango eza système managerial ba bazo manager pour que province na province et se reconstruire yango moko. Matondi, merci na maman Sarah Kabunje, moi c'est Ayambo. Matondi na maman, merci Kotala Biso. Maman Pépé, Kuna en France, un grand merci à celui qu'on appelle l'honorable Dieu merci Dimone Kene, Dieu merci Dimone Kene. Babillé pas Kobenga, abi semaine prochaine, à Bana Chang va voter que Mabima qui mais semaine prochaine abi akoya la plateau, ako beta bilo quoi expliquer que population Chang va déclarer kino lelo, ki chabo konzibatinda ki eza polele ba PCT. Toko chite na yo, tolobe la mambo ya este, bande ko balobi este mama bakokufa pasi kolela tomonaki na ntango ndeko Kabila bitumba yalaki na bangambu parsi par-là ndeko Ruberwa Azarias Zaidi Ngoma ndeko Mbemba Gombo bayi na rébellion koboma batu partout na bakwenyonso ndeko Kabila ntango akamati kita bokonzi na ye abengesi bango abiboya tolia esika moko toyeba Kongo mai to solola lelo bandeko nanga baki lelo mwana mboka ndeko na biso ya MLC auti kolanda bango pe susu
balimo ebele pour na kotanga bakombo te na kati ya ba M23 il y a des Congolais mwana mboka ndeko Chulombo est-ce que akoki kobenga bango te basolola kimia eingela na Congo est yali na kimia te bamama bapema totambwisa makambo malamu et puis opesa dernier message na yo na bakongomani soki pe numéro ya lino mbote opesi bango mwana mboka toka bwana yo pamba te bakosala biso sini kuna nzela masini epande kwa Dida Lumumba. Merci beaucoup ndeko journaliste. Na souhaité ba condoléances na ngai na ba famille nyonso oyo bazongisi milimo na bango na este na province ya Nord Kivu. Na kitisi lolaka na ngai pona kulancer mbela na peuple congolais et congolaise nyonso. Mwana nyonso alingi mboka na ye akoki kokota na ba mouvement insurrectionnaire te oyo koya ko détruire pays na biso te. RDC a plusieurs années toza victime d'agression rwandaise oyo eza accompagné na ba rébellion oyo tokoki kotanga ba kombo te ezali presque ebele. Et puis ba rébellion wana eza composé kaka na bandeko na biso moko ba congolais. Vraiment bandeko na biso tozongisa mitema sima. Congo eza ya biso, eza mboka na biso. Jamais yoko kende kobotama na Belgique mais bakobenga d'origine congolais. Parce que papa na yo azaki congolais. OK kobotama na États-Unis bakobenga d'origine congolais. Okobotama libanda nyonso ya ba pays nyonso, ezala ba pays voisins bakobenga d'origine congolais. Tozala na souci ya makila na biso Congo. Ya biso moko ba congolais. Makila eza kosopa na butumo ina este, ezali bandeko na biso baza kokufa. Yango biso moko ba congolais tozongisa mitema sima tokitisa miso na biso na se toyoka souci na bandeko na biso na este. Mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali gala de la nation, azali commandant suprême. Na yebi keno aza kolala te bisika azali, aza kovanda te, aza kokende suka pona koluka kimia ezonga na etuka na biso ya este. Ngai ndeko na bino onazali boso na bino nazali président national ya unité nationale pour le secours humanitaire otobengi INPH. Où est basé pour soutenir les déplacés de guerre et des réfugiés. À très bientôt, nous allons lancer même une action humanitaire pour mobiliser les fonds et pas les partenaires, pour mobiliser les fonds et pas les compatriotes pour mobiliser les fonds dans les institutions publiques de l'État, pour mobiliser les fonds et pas les Congolais bisika bazali aux alozana libanda ya mboka toko lancer mbela toko disposer ba numéro ya Orange Money, ba numéro ya compte bancaire, toko ya Airtel Money, ya M-Pesa. KBM groupe un groupe en étoile ba service belé za fondation qui en Belgique. Oui. Ba ko s'adhérer le lengeni na kati ya structure et puis ba condition ezanini rapidement. Biso tozali coalition nationale eza kosangisa ba Sibel ba association nyonso. Ozala na fondation na yo, ozala na Sibel na yo, ozala na ONG na yo. Tokopesa numéro na biso wa benga biso oye, tozana convention. Tozana mukanda moko eza ko signifier convention pona toluka ndenge nini tokosoutenir bandeko na biso oza ba victime ya guerre na este. Ba mama na biso baza violé, bandeko baza na M23, bandeko baza na AFC Alliance Fleuve Congo oyo kambami na ndeko na biso nanga comme coordonnateur papa na biso yo zalaki le seul démocrate oyo kambaki alternance pacifique na pays na biso ya RDC zongisa miso sima zonga moto bao bazokufa baza bandeko na yo vraiment ndeko na biso kona nanga vraiment to lancer mbela opona yo bao bazokufa na este baza bandeko na yo zongisa miso sima zonga moto biso toza awa na Kinshasa me bandeko na biso bazolala te butu moi baza na pasi ba mosusu bana ebele tozi ba ofele ebele to do felina emati yango na lozo lancer mbela na ba congolais nyonso à très bientôt campagne de mobilisation de fonds et kozala disponible na coalition na biso pour que tozwa mbongo wana to même délégation kende kotika mwa ndambo ya loso mwa ndambo ya bankisi ya hôpital mwa ndambo ya mosolo mwa ndambo ya biloko akolia ba vif pona bandeko na biso basungama na ba campement des réfugiés bisika bazali mengai nazali mokambi ya yambo ya coalition wana nazo lancer mbela oza na fondation na yo oza na Sibel na yo oza membre honneur membre simple oza nani yaka kutabiso to sangisa makanisi ndenge nini tokosunga bandeko na biso na este na lancer mbela na fondation mama Denise Yankero otobenga ngo denite mama na biso mama yambo tokoya epa na yo ko beta porte pour que opesa biso loboko ndenge nini tokokende pona kosunga bandeko na biso mama Wivine Moleka mama Carole Gito kulutu na biso Christophe Mboso papa na biso oui honorable Ariati Wambo kulutu Gilwa Nomboyo kulutu na biso honorable Jean-Claude Bayendeta Veliko, honorable maître Désiré Iwolo, honorable Tonton Koyi, honorable Peter Lofose, excellence Jean-Marc Kilali Kombo, bandeko nyonso
na ebisi bino boye toza ebele moyen atanga te na pesi gouverneur ya Congo Central Jean Badou mbote bisika zali tokokoma pe na Congo Central parce que comité eza déjà kuna na province Équateur malgré mukambe azokamba province Équateur makambo nyonso azwaka ngo na négligence parce que aza vraiment soumis na ba matière penza ko comprendre makambo mingi te retard na tokoyeba ko se rattraper pour que Équateur peut mobiliser mbongo Sidou Bangi Mongala Chopo Sankuru Okatanga Loalaba epa excellence mama Fifi Masuka na pesi chance na 3e mandat na ye tokobwaka mama non tozobwaka bato ba na compétence nous et pas na biso za la différence donc soki bolingi ba atteindre ngai président national ou comité mobimba oza kokamba unité nationale pour le secours humanitaire INPH boluka biso na plus de 143 97 14 19 883 d'ici sur nazo lancer mbela na ba député provinciaux au baza eli na ville à Kinshasa ba gouverneur ba ye ba candidat gouverneur ba aventurier ba uti poto bango wana baza ebele bota la candidature mona mboka Jekoko Mulumba azala mokambe ya Yambo ya ville à Kinshasa nazo lancer mbela et pas ya kulutu na biso kadima d'habitude oyo koyoka a pratiquer fraude oyo koyoka a pratiquer corruption bo invalider bango parce que tolingi susu payer de mere na moyibi te mokonzi mboka zo telemela bantu valeur na pays na biso na sengi ete ba député eli ya ville à Kinshasa bo soutenir Jekoko Mulumba azala encore eli pour que Kinshasa ezo alangi ya sika na pesi mbote na mokambi ya chaîne na biso mama Sara Kabundi yende mutu azo pesa biso eposa ya ketole kaka awa na Congo Winner Télévision pour que toi pesa ka basango ya bakinoa nyonso ba diaspora nyonso boza na Europe tozo lancer mbela bo benga biso pour que to luka lolenge ya kusoutenir bandeko na biso na este nazo rappeler fleuve Congo na biso ba accident ils ont continuer toujours ko sala pona makambo etali navigation nordine ba lignère beleza ko boma bandeko na biso vraiment ministre ya transport oya kokota mokonza mboka pesa biso mobala nguya oya kokamba pour que fleuve Congo za la respecter na pesi bandeko tout bazana ba frontière nyonso bisika bozali mbote na tondi bino ete avana le kana pesi honorable Chimita mbote na pesi madame Audrey Ngonzi mbote na pesi madame Meve Kiala mbote na pesi bokula kaita mbote bisika zali et le conseiller du chef de l'état Dieu merci beaucoup ba kombela et mon fils privé propre biologique Stéphane Yenga Bompango Toto ndio matondi mwana mboka Peter Bompango lolengo nimbai ko ya no lokasa na manaka na biso pe na Congo Winner Télévision. Merci beaucoup de journalistes ngai pe na remercier bino ndenge bo inviter ngai pour que na opesa bai Congo nyonso sango na ngonga ya lelo pe na dimanche ya lelo ndenge nzamba pesi nga souffle de vie mais na yebi ba congolais balandi pe ba kinwa balandi soki Kinshasa po tomboma il faut Jekoko Mulumba merci soki Kinshasa ko tomboma eko sengo be Jekoko Mulumba wana maloba mwana mboka epi ba kinwa ba ko senga ete ndeko Jekoko akamatani kiti ya bo konzi wana tata ekolo lokola bakina bakolela pesa epe na chance totale soka salite tokoye bakolongola merci na bana mboka nyonso batala kibiso matondi kuna na Paris na kopesa mbote pa ba conseiller privé nanga papa Gary Mogao bon séjour awa na mboka ya Congo lolengo ni ataki malgré na moni ona nte merci na papa Patrice Bimbili ya Roger Batessa Fondation Osen merci na Fondation Kams KBM Group, merci na yo Baron, monsieur Baron na Belgique. Enga merci à Mama ni Mama na benga ka ebongo mwasi ya Yambo Mama ni Mama, Mama Sara Kabundi, Mama Pepe na France, Mama Pepe na France, Totondi Obotondi Patrick Ewena, les socialistes Patrick Ewena, Adida Lumumba Abi, obi koli wane ko ya epa ya la viso Karine Ewena, Patrick Adida Lumumba va kolela. Yeta imora na Fisto Kabia. Somo lo kolomo ezawana et ça le peut bien des réalisateurs à Marambo et ça le bien. Merci na Maman Mireille Mamonekele, Maman Mireille Chubaskin. Merci à celui qui était derrière la caméra na Kombo ya Mwana Mboka. Adida Lumumba, les réalisateurs patrons, na taille mannequin, taille S. Semaine prochaine, Tozana télévision, bo benga, bo s'abonner, ba commentaire, ba réaction na binonde salara bien, po mbalasima, te ba kobongiza musala. Au micro, c'était votre humble serviteur, Fisto Kabea, Manaka Nabino, esprit, toujours esprit, esprit, esprit. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.